nakati esengo ya bato na nzela boye nzoto na ngai sali oui yango nga alobaka soki mosala nzambe apesi message to négligera te eza na bato mosusu alobi na ye kaka yango mpe ya tokomomona yango omona yango vraiment eza pasi mais tosala nde nini napesi pasteur de la femme bote ebele mpo aza papa na biso atikaka biso te abondelaka kaka mpo na biso mabe ezalaka te nayebi ke oyo eza ya suka tolela lisusu te parce que toleli mingi toboyaki makambo oyo tokomena na biso kobalabala yango omoni eza volonté ya nzambe so tosengi mpa nzambe akokela biso mwa mawa mpo toya bato nde tozalaka boye oza na famille na yo na quartier ovandaka oza na mabe oyo ebele osalaka eza kaka bacomédien te nzambe ye moko ayebi yango balobaka mwana nzambe alalaka na kanda te ozomona avant kobima ifo kotia mabolongo obeti mabolongo na sobi nzambe abatela mingi tobimi na bango na ntongo bakufi ti bayokotisa bango na bamorgue totika kaka volonté ya nzambe esala ye papa. Par rapport à propos ya la richesse que Mélodie aza actrice moko ancienne atika théâtre ça fait longtemps mais pourquoi sikoyo nabi soki leti ndeko na yo alongwa na ndako avoyager oyoki akufi olele te mais Mélodie atika théâtre te Mélodie non ntango alongwa groupe sans souci asalaka groupe na ye alongwe eza makambo na ye ya vie privée na ye esalaki akende na Point Noir bandeki kojouer na groupe ya président du 15 au 15 asala mpe groupe na ye kuna na Point Noir donc mutu ayebi te yango nalobaka naseka bato ebele basala baémission azoloba mambo ayebi te fo ozala na baprécision ya koloba na TV alobi selo ye parce que bato ebele badécouvre mpe la diche susu na pièce basala na Mélodie mwana verni mais komona bapropos abimisaki etouché bato esali bato mpenza bien te vike bino boza milia théâtre bon nayebi te esangage ya ye moko ya po munoko na ye moko makanisi na ye moko ayebi eloko nini esalaki aloba bongo donc moyen nakota nalobaki alobi malamu to mabe en tout cas nayebi te. Merci. Donc nakende nanu kotiko na ndako bongo na ngabi oza kolemba biso tolemba bi donc ngape na kelanga conscience nanga tranquille na tiki ya na bichi na okora te tokei naketiko na ndako alors ba bon souvenir eza tellement belé yango moni ke kokanga maboko ezaki pasi to kota likambo ngo pona to sunga nzoto ndeko na biso ekende na kimia voilà. Atikali toyoka ardage mona biso ba africain lo barake soki mutu na ba kundi ete bato ebele babima pour la rozwa mwana ngala rozwa mwana na kopoko la mwana ndeko na ma une année 2 ans 3 ans to mona ba na ebele le to komana ba orpheline comme ebele à cause ya ba liwa ya ba parents so ba kei est-ce que mwana ya Mélodie a rozwa soin bien na ba artiste comédien nyonso nde to moni yawo. D'abord merci na ndenge mobeteli ba artiste comédien maboko on a son asimamuke yami balé oui et ça les maradégé pas artiste comédien makamna biso majorité to sala ngo biso mo to zo lisungi ya mama ya ba mama soki eye ba fo to bandaka ngo na biso moko yami sa to pona Mélodie oui biso tango mbwa amelaka mai na mndo mbo la biso balobaka kiaku kiangani soki na lobi ke to zo sto ya mona Mélodie ti na suka na kosi na public ko ezotala biso mais moi la Mélodie a commis orpheline donc elle va être traitée le col orpheline nuance en un mot ndenge ka to kenda otala bana bande konde to kenda otala mais secret ezali o ebongisi ba artiste na famille pona mutu o ya kozwa responsabilité ya mwana nini ba artiste ba osala pona mutu wana bande balobaka ke olio opesa nga kolia chaque jour la kisanga nde ko loba nde likanisi biso tozwaki pona mwana Mélodie mais moi to développons liboso ba caméra na bino ezati donc aza mwana na biso atikali lelo to yepoto betela mama na ye maboko
pour la musala ou appeler ça kibiso. Elle était prête à nous servir. Les lots yé pour sa maman na que à jamais à rotika la graver na mité malabiso. Donc voilà. De rien. Mais n'aimons que mélodie de père et de mère. Aza rwandaise, aza bourou. Nga na lo bapona nga. Nga na za de père et de mère, mélodie aza de père et de mère. Aza rwandaise, so les rwandaises bonga mona nga na ya na transporter. Kasi Congo nem tezo gagner. Donc tu es l'artiste na biso, aza congolaise. Donc nga na za nga ville nga za drapeau. Encore de plus, bravo pour Et c'est bon. Non, déjà, déjà, moni musala o ya théâtre. C'est normal. Le musala o théâtre, ça musala mo to ba ba respect biso. Et si quand surtout ba bazali ba swanaka ba problème. Ah nga nzambe. Bazona ba problème. Donc et empêcher biso te bolingo wana ezala. Ngai pona ngai na koloba coup de chapeau na ba organisateur, coup de chapeau na papa Masumu d'abord et puis na papa Nabiso président Lombe et puis na secrétaire Oxygène et puis na ba comédien nyonso o ba tchaki maboko comédien nyonso to tchaki maboko coup de chapeau parce que il faut batu ba tenera biso rigueur to yoka na raté tout ça la batu moko ya mbilinga mais cette fois-ci corps et ou ta point noir et ya awa et ça met sa fierté. Le toki de ba montagne na montagne de ça nga mutu passe. Na batu mususu balaba to kundeka akuna. To kundeka akuna mais batu mususu ba ke kunda manora akuna peut-être ba na ko lo ba ke mélodie akunda na point noir banda ko chola. Na muta vérité banda ko chola. Banda ko chola donc comédien. Banda ko chola ba comédien. Vous comprenez? Mais to la kisi bango ke to za batu oyo, to za batu oyo. Tous à la peine en organisation. Il y a exemple, na bijou la reine bazo soana, peut-être yom talibana kokota monte. Na ebiti no tuni bongo. Moi je suis là pour défendre ma comédie. Nga ne so fingi comédie na yé. Vous comprenez? Na yé pena. Mais j'ai comme celui qui est bino la bino pe bolinga la raté parce que beaucoup de na biso la biso beaucoup de l'autre. Ah non. Bon si kabilo ko ba pasteur ba olinga na te ba betela ba mbasu. Bazo finga na ba télévision ba lo bateka ba comédien. Mais bino to c'est la banalité. Tena lobi ba pasteur bazo finga na tina cher ba boka na ba mbwa kela. Bo lo ba pasteur te ka ba comédien. To c'est l'analyste mambo. Mambo ça ba live ça là. Matanga oyo eleki na organisation makasi lokwa matango ezato ki masola mongo betami. Oh beto masola mongo alukuta. To c'est la ba. Aza lukuta ba voice na lukuta ba sema na ba na poto wana. Na essaie de panam. Nani makwakala ngamna sala ngamna komisa star autorité morale. OK, y aura vérité ndebi. C'est là yo ebaka ni makwakala ngamna ya na internet. Jerry Kobetox. Ngana za wana pona ko défendre ba comédien. Oyo akomeka ko finga comédien. Tala théâtre ça travail d'esprit hein. Ba you mebela koka théâtre ta ya na chronique hein. Oh. Mais je te dis. Je to la matanga. Ebele toza ebele tinga pe na ya na chronique. Nos arati. Te ko tanga ba problème na tonton RVT wana mutu na ngai. Ebele oyo peut-être lelo ba critique à théâtre. Arma wanga na théâtre masimba ka micro. Ce sont des fouteurs. Oyo mwana modéro mto ebiso ba fouteurs. Yaka na na scène. Yaka na scène na ebisio. On doit protéger notre patrimoine. Il faut protéger le théâtre. Tant ma fille a mon théâtre, ma fille Maman Loso, ma fille président Lombe, ma fille Papa Massassi. Donc moi, je suis ma fille comédien. Donc si je suis comédien à 12 heures, na 12 heures 1 minute, na yelio. Non, na lobby, non bien, les meilleurs y a des personnes qui ont raté. T'es na lobby, ebele baya. Vous comprenez? Ça la batumsu ba yé na chronique mais ça ba danger na cinéma. Vous comprenez? Donc c'est un peu ça. Donc nga pona nga discussion est longue, ya ko finga ba comédien. Désormais et puis na sala ka ngo ba futa ngati. So fingi comédien. Yé moko kuta ko yé baté. Mususu za chance na obenga.
L'aime sous tout à l'heure, Kalaming était dans le président Caleb. Il président Caleb. Bon, c'est un bon. Baokanganga pona yo. Vous comprenez? Ngana za bongo, na drapeau Congo. Est-ce que ma belle ça va jouer? On se moque dans la TV bayabo, to liana ka to sala, on se ba bete no son. Non, habilement obimisa ngo. Nana ebiso bongo. Nana ebiso bongo. Nana ebiso bongo. Wana bino bato YouTube lingo créer ba direct. Bo créer o bembeza mabe, ba organiser bien té. Bato banalo ba mélodie ko yana té. Banako ba ko chola. Eye, tozo kunda lelo. Tozanga na otitonga ba rumeur comme ko tembo daki ko rebima lelo té. Nana lobi bongo. Tu yoka ki on ti de combien biso ba. C'est que to bandela ve. C'est que Nani azo telengana. Yo ebiteke na 51 ba pesa 1000 fois 500 au vandi. Baya ko vandi selo na ba pesa le sumo wa kit. Tiens. Bolinga bo misaka bolinga bo so biso na mabe po bo sa biso nini. Toza la kimia, tozo la mélodie to ke no kundaye, aza mutu azo mériter respect. Et puis ngana zo lo bango. Comédie ba olelete pona asali théâtre lelo danger non. Ya mo ina bisaka ba te belé tango jouer lokolo kokufa lobby. Vous comprenez? Potika œuvre, mélodie, tu les liens dans Nzonzi, dans Sikate, tu les liens dans le chocolat partout, tu les liens dans le film, et bien là, tournant, il y a Gilles Bavon. Il y a un moment, il y a un qui bat tout, Obi? Il y a un moment, il y a un papa le tumba, tu les liens, ma casse, bon, il y a un album, papa le tumba, c'est Sika. Tu les liens dans le Banzemboakala. Néanmoins, la mélodie, à ça qui œuvre, il y a danger, il y a un l'amibo. Donc, il y a un mouton talanga, jouer. Tika Koloba. Non, non, présenter nos parents. Soutenir famille, soutenir moi, continuer les études là, en tout cas, passer la qualité de ma famille. Sur les questions, celui qui est sûr, c'est un peu comme moi. Eh bien, c'est comme ça. C'est pas question, tu n'as pas de question. Normalement, ba matanga na sekanga na ngote. Sonza mba permettre ngali côté na télévision la famille. Ça la discuter. Ah, ndenge ni ndesa na makasi. Na lobaka. Te mapasi. Ngana ko apasa on a ko ngoko na bisa ngo ngo apasi. Et en plus c'est ça. Pour liwa et zoloba te mukolo ya. Pour ma ta benga biso na debi. Ko sambela pona ba liwa monaki. Ba o banzi. Ba o pe ba se santai ki na eta yebi ndenge ya sambela. Ba ki me biso to yebi. Mingi pe ba soutenir biso kaka pe soutenir mutu pasa na bomo zo soutenir les après bien mais le col les amis déjà pour ça ya faut ba soutenir en tout cas merci beaucoup na ba konjambo ka to s'appelle makasi na ba comédien nyonso ne o ya check moi mon kolo to na lisanga o to sa ki ba mbongo wana en tout cas merci beaucoup. Voilà, tout ça, la maman, l'autre qui se place, juste une question. Mélodie, tu qui jeune fille, moi, on a eu mon corps, car moi, tout le monde a auto-yébi jusque-là. Quand la moi, on a tu es des artistes, bon, tu parles ni pour la moi, on a mélodie. Tu as vu combien de personnes au bassin de tournage parce que après kundana en tout cas ba soutenir moi oui organisation zali mais avec des gens ba collègues ba te ndetse c'est pas lombe famille na ça ça la ça la maboke après assistant de non makamuna union ya groupe na pour akaka Brazzaville point avec ko zo corps ya ndeko na so mélodie wana ko lingweza bango totika ba bala président moko mona en tout cas total au monde papa ma ya ta mi ko so de pe na église de pe na ba
mais atiki makambo na ye nyonso ayekolongolaka kifo ke linganaka te tosala même na bafamille sokakisa mo mpe bileni kolobaka te boya biso mponi kutiaka bisika bato bazali babanzungu linganaka bamakambo ebele ezalaka na eloko eyepesanga mpasi eza balobi nga balobi sikoyo epa nanga moto aya mfasi nanga omoni yo nalinga kote wana te tanke moto tanga nyonso yango na bamatanga na biso ka biso nde tosala famille nini na minute biso siki nous apoto ya olela lobi tolala wana malili bino kozali est-ce que bino mais lelo bino boye po boyebi ke kingana cha miniature kingana ya bawelela ki boye basona ki ndeki bino bakima kutu ba manzozi moko ya lemba biso na lemba kutalika bona weze ba confie bele entre biso zaka ba après mimi afinga kingandi contenu na c'est pas titre wana écrit na mauvaise son bosu na biso bino be ba partager ba ebele te peur et moi après reçoit tourner mal ebele tout ça ni beaucoup c'est mêlé biso ba trouble les amis nga mama ya zabi question ni balobelo ke tolingana te mais ce qu'on a yo na vers producteur mta tourner mu dondo non en fait qu'on il faut ces slogans les arabes maman ka sérieux a eu le ba maman loso motema de ko on m'a baissé que on ya ba katermiser un peu fier on il faut titina si ça sonne na to suka ndeni bon ambiance va tourner ça encore par rappel ko pantanga mu oui Ouais, ma soeur, c'est toujours clair, et ça, sentiment de tristesse parce que tu perds des ronabiso. Même bino na biso était à biso que tu kufa après liwa et sambis leza. Ecclésiaste chapitre 8 verset 8 l'homme n'est pas maître de son souffle pour les retenir. Donc tu kufa après liwa et sambis. Même Christ a zongi le lote liweza. Et quoi dans l'accident maladie ndé quand dimeta ko kufa peut-être na libanda mboka oyo. Et partout au Kenya liweza alors to milenge la pona jugement. Tezana ko kombo des abolingo. Ko za mutu musu pa ko za na kombo mais soza malamu pete na batu ta musu batu bako yate. Ezali kambo ya bolingo. Donc atika théâtre était mais à sala déplacement qui n'a quelque part. Mais elle avait marqué son temps na scène moyi ko. Biso ba musu to ko ba mélodie za na succès ko le biso parce que dans un groupe sans souci biso groupe les bons c'est marqué to bunda bunda na. Alors baza ba na obenga ba aîné na biso na musala. Zomona biso to na culte le samedi. Mais na tiki culte na ye pour rendre ba dernier hommage. Pourquoi? Parce que bazaba ndeko yo basali pe musala na mboka na biso et puis na art oyo abiso a Congo donc merci ma soeur. En fait na mona ndeko tiki soki famille est capable de charge à moi. Et ce qui peut être na famille tam sous tozanga na biso so famille ils ont ma coquité biso pe bande konaye d'une manière ou d'une autre to ko peut ko leka tam sous je sais que ça la facilité mais to ko leka peut-être ko porter pe moi na aide parce que aza moi na ko na biso mais orphelin plus o basunga za orphelin aza na impossibilité aza na difficulté ndebo pour porter aide. Tous les orphelins, orphelins porter aide. En fait, si le plan financier, mais si le plan spirituel, tu ressembles à la peau, on se base à mais oazana muta sungete et au sein de sungaye, ne loka kolia peut-être, ne loka kolata peut-être peine à classe, tout ça. Mais ceux qui battent au salon baza, nous pouvons que le soutenir à travers la prière nabiso spirituellement. Mélodie et c'est là qui va t'aimer ton hormone sur la scène na biso la millième c'est ba théâtre congolais awa mais comment on a fait ça ba artiste va répondre présent sentiment les saliondeni des assis na bolingo yango mutu prière nangeza eza la biso spectacle te mais la biso plus conscience que toye penda ko rendre hommage nande on a biso commencer pendant na biso olata ya oloba ya osala ba interview tout et témoigner que toujours témoigner bolingo parce que koya boye c'est vrai déplacement on a physique et l'axi bolingo mais intérieur na biso
Zomon ande to lobela parce que quelque part la Bible dit c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Et donc il faut dès quand de tout na manifester basi na tristesse o eza ya ko créer te lokola artiste mais aux autres na kati mitema na biso. Merci. En tout cas, c'est makasi. Malgré tout ça, na passe mélodie à Koufi, mais c'est on a biso oyo organisation oyo salami et que corps à mélodie et commune à Kinshasa. Tout ça qui n'a pas si tu vende kota là de qu'on a biso à Koufi. Moyen nini oyo tokoki ko luka pour que corps ya parce que kokunda libanda ezandenge mon côté tant tout kokunda libanda elingaki za la boete ba interview ba caméra ba nini. Voilà donc et puis ça qui passe mais merci beaucoup na artiste comédien nyonso o ba fongola ki vraiment mitema na bango ba fongola ki ba poche na bango vraiment pour na contribuer pour na corps ya mélodie et merci lisusu na notre ambassadeur papa Christophe Muzungu o ya aida ki biso makasi na kota na makamwa mikanda en tout cas aida ki biso makasi pe alongola ki corps à partir à Brazzaville pe koya awa. Vraiment papa Nzambe apambola yo et na batu nyonso o basutena kibiso Nzambe vraiment apambola bino mingi lelo corps à mélodie eye esengo na biso eza vraiment ndenge tozo lela lelo mélodie et lelo tozo ki ekotika e apema akimia. Voilà ya flore moi question déjà le comment ni mélodie atiki mwana comment on a rappelé initiative mo esa la marathon de quoi pas moi la mise ya Diana comment on a ba comédie ba kenda pe lelo pe mélodie atiki mwana est-ce que bolingo bosala mpona bana bakomite bosala mpona ndeko na bino na mwana yo pe mpona famille oyo etikaki na mwana obligé tokosala ngo parce que eza déjà na makanisi na biso organisation oyo tosalaki elongo na ba collègue nyonso tozala bango na kati ya comité tozwaki déjà likanisi wana après kokunda mélodie en tout cas tokobongisa mpona okende kotala mwana na biso mélodie atikeli biso. Et message na ina lancé na famille biologique vraiment d'abord ba condoléances na bino boza makasi parce que bino nde botikali pona ko sunga mwana vraiment totika bino pété tozana bino ensemble bino moko boromona soki makambo eleki boromona o tokosala Nzambe kaka abatela biso apesa biso susu pema vraiment tokozanga te ko continuer voilà, merci beaucoup. Mamie Flore, maman nous salue loge na organisation et c'est pas l'esprit de nous ça. Et puis artiste félicitations la bino pour répondre présent ma case na matanga oyo. Au côté on sur combien organisation de mon matanga les gars 10 sur 10. Ah! Vraiment. Oui, 10 sur 10 bon, na ko le 10 sur 12 parce que eza pas si po. Voilà, donc on a au côté 8 ou 9 sur 10 parce que binomo bomoni banda to bandi makambo oyo ndenge tozo kende ba ndo ba record ekoya te ba kundaka kuna mais record ide abatu nyonso za kibongo ke corps ekoya te parce que ezambala liboso to kufela artiste comédien ba kufela mutu libanda et ba organisation to salaka ezalaka ya awa mutu akufi awa monike programme eza awa bo contribuer et puis mbala moko boke bobimisi corps mais auto kufeli libanda eza facilité parce que Brazzaville est déjà étranger voilà donc eza ki facilité ba monto ba senga ki biso ba 7000 ba 8000 eza ki facilité mais longo na artiste comédien lokwa bolingo ezalaka vraiment to fungola ki mitema moko na moko atiaki liboko na pochi abimisi mbongo nde lelo bomoni corps à mélodie lelo tozolela suka na ngama yo confirmer biso que entre bino bolingo ezaka mais ba taxa bino ki bozana bolingo te bolingo ezali so bolingo ezate mais bolingo bomona tunga tozala boete et puis bolingo mona corps à mélodie lingo koma awate donc geste o esalami déjà ezolakisa ki tozana bolingo. Merci beaucoup pour l'instant. Bonjour. Santé ça va. Lelo journal lelo oholo bandeti nini po to ebiki boana mawa to holobisa bino mingi te mais moi lilobata moko na mwana tiki na famille na bafano balandaka bino. Bon premièrement lilobaka eza Nzambe abatela mwana parce que tiki mwana mukie kozala parent okufa tiki mwana mukie ezelo mombo ya facile te quoi donc passe na mwana na biso to robate que
boye na boye tosengaka nzambe azwa soin ya mwana wana et puis molimo ya mélodie et puis mana kimia. Donc c'est un peu ça. Merci Kamadji. À quoi sert bon na gagner yon soya mokili oyo sans ko assurer molimo na ngai zoto mokolo senga kinga ya kolata na bundaki pona pesa yo kolo senga kinga lisumu na sepelisa yo na salela ki yo nzoto na ngai kolo senga kinga mobembo souviens-toi bien nazwaki Air France mokolo senga ki yo mela miliki biloko ya motuya na entretenaki yo nzoto na ngai lelo maladi ebeti nzoto ata miliki ebikisi maladi teo tango maladi ebeti nzoto ata mbongo na ngai ebikisi maladi te tango maladi ebeti nzoto loyenge ya mokili ebikisi maladi te s'il vous plaît bokunda ngata na ndako na ngai eleki monene koki kokota teo bokunda ngala mwasi na mibalela na mbongo na nga moko motoki ya bolenge na ngai bokunda ngata na bana na ngai makila na ngai bana bakoti teo bokunda ngala ba chateau na ngai eleki ebele chateau ekoti teo nzoka suka suka nzoka kaka yo moko nzoka suka suka nsuka kaka yo moko nzoka suka 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 kaka yo moko zoto putulu ya pamba zoto putulu ya pamba zoto putulu ya pambe putulu ya pamba lelo na jaguar lobi o matiko biya nzoto na ngai putulu ya pamba lelo na gombe lobi o koti nzete nzoto na nga putulu ya pambe ile yebela katango zoto salinga foshe yebela katango zoto salinga foshe alanda kilo yengele lo trahi adieu maeba précédé biso adieu ezanzela ya moto nyonso adieu ya Marie adieu papa Moloto papa Charles Mombaya Zore Kabwe papa de Baba papa Blaise Sakila précédé service ezanzela ya moto nyonso adieu Ezapamba. Il y a un temps dans la vie où on doit tout arrêter pour penser à l'éternité. On passera toute ton éternité. Car le ciel existe et l'enfer existe aussi. Jésus vous aime. C'est un conseil d'amour. Un conseil d'amour. Que Dieu vous bénisse.
Pardon, hein, pardon. Après on a rendez-vous au stade de consommation en été. Voilà, ça c'est pour les artistes comédiens. C'est comme de la cimetière, il y a Bombé. L'artiste c'est comme de tout la cimetière. L'artiste c'est comme Bombé. On va aller à l'Ipiga. Bombé, vous allez à la première pour tout la cimetière, il y a Bombé. L'artiste c'est comme Bombé. Merci de le dire.